sika ebandi makambo ya sika pe compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Bonjour, merci. La fidélité de confiance, on va continuer à causer un journal, on a bien tout pour la journée pour notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo inauguré l'université à Kananga, plus grande institution universitaire de la province de Kasai centrale. Bon, on a des détails et éléments. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder à l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'Université de Kananga. Ça y est, plus grande université ya Kananga ezalaki inauguré. Nouveau campus universitaire ya Kananga ezali plus grande institution publique et enseignement supérieur pays universitaire na province ya Kasai centrale. Infrastructure oya standard international offrir capacité d'accueil à environ 3500 étudiants oyo bakozala bongo na 2 bâtiments administratifs, 72 bureaux, salle ya réunion. Eza doté na 16 auditoires, il y a 200 places, puis 3 blocs résidentiels pour les étudiants, na capacité à 200 personnes, ou à Pepai. Bakisa grande bibliothèque, 14 laboratoires de recherche, salle informatique, restaurant et proposer offre moko y a formation diversifiée où ils allaient répartis na 16 filières et 3 écoles spécialisées. Bijoux oyo architectural eza conçu na manière ya ko favoriser excellence académique, innovation, épanouissement ya ba étudiants. Chef d'œuvre oyo au-delà ya aspect nango académique eza ko prévoir ya ko alimenter cité universitaire na électricité pe désenclavement ya province ya Kasai centrale. Manière ya ko concrétiser engagement ya président de la République ya ko offrir na jeunesse ba conditions et études pe recherche ya auteur ya ba ambition na bango. Plus jamais ndenge ezalaka kala université ya Kananga et komi bongo pôle ya formation pour ensemble ya pays. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azongi bongo na Kinshasa après kolongwa kuna na Kananga pa wapi a inauguraki université à Kananga pe asalaki ba inspection ya ba travaux ya construction ya route Kananga Kalamambuji promesse oyo a lakaki bango pe à tenir yango tebeta bongo masolete ya Assemblée nationale pour le président de l'Assemblée nationale ye akomaki bongo kuna na Monténégro pe wapi aye ko participer longola ba député mususu na réunion ya assemblée parlementaire ya francophonie. Reportage. Président de l'Assemblée nationale, honorable Emeboji Sankara, akomaki bongo na ville ya Podgorica, capitale ya Monténégro, wapi pai ayambamaki na consul ya République démocratique du Congo kuna na Monténégro. Denis Tshilombo na tête délégation ya ba députés nationaux au bakozwa par na réunion ya bureau ya assemblée parlementaire ya francophonie instance oyo République démocratique du Congo eza membre bosimbake forum ekosalema du 30 janvier au 31 janvier 2026 au-delà ya ba question liée na coopération pe fonctionnement ya ba institution parlementaire francophone président ya assemblée nationale ya République démocratique du Congo à côté à profit ba rencontre pour na sensibiliser bon homologue na bango sur situation sécuritaire ou eza bongo préoccupante na Est République démocratique du Congo. Bosimba ke démarche ou s'inscrire pleinement na cadre ya diplomatie parlementaire érigée na priorité
priorité stratégique président ya chambre basse ya parlement ekovise ya koappuye baeffort oyo président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala na gouvernement en vue ya kotia pe na est ya République démocratique du Congo. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka lancé na Kinshasa initiative système alerte précoce oyo eza pour protéger ensemble la population contre la catastrophe naturelle et sanitaire d'ici 2027. Premier ministre Judith Suminwa a fongolaki à télé nationale marquant lancement et initiative système d'alerte précoce pour na moto nyonso. Initiative oyo est visée à protéger ensemble la population contre la catastrophe naturelle et sanitaire d'ici 2027. Il y a qu'à garantir chaque citoyen à couvrir un système d'alerte précoce multi-aléa et multi-risque. Bon, simbake gouvernement à travers ministère intérieur et système des Nations Unies bâti initiative oyo pour renforcer gestion à risque lié notamment à inondation, érosion, sécheresse grâce à surveillance et prévision. Bakisa communication, chef ya gouvernement a salué initiative oyo et s'inscrire na prévention et protection à citoyens na économie nationale. Boye Bake présent na Kinshasa, représentant spécial et secrétaire général des Nations Unies pour la réduction à risque et à catastrophe, y a reconnaître qu'il va mérite y autorité congolaise. Nanga Mounaye, vice-premier ministre, ministre intérieur, y a rappelé qu'il protection à la population face à la catastrophe ou s'inscrire dans le processus y a restauration et autorité à l'État. A affirmé qu'il engagement à RDC y a collaborer avec le système y a Nations Unies particulièrement bureau où ils ont chargé na prévention y a risque à catastrophe activité où réunissent qui ba membre du gouvernement ba député sénateur secrétaire général y a administration publique ba gouverneur de province pe ba partenaire technique financier ou basé intéressé na problématique mondiale oyo construit pour na pesa alerte ya temps utile en cas de risque imminent, système d'alerte précoce et s'inscrire dans objectif il y a 6e pilier, il y a programme d'action à gouvernement et le but qui a pour renforcer résilience et qu'on sauve ma vie n'a pas moyen d'existence. Boye baki atelier oyo ezala qui lancé pour na ko permettre ba définir ba acteur pe ba mode de définition ya ba alerte conformément à la réalité en mboka. Kaka le Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka boye ke ya président qui na Académie de Beaux-Arts journée ya mémoire ya Bunagana Uvira consacré na résistance paix et résilience et longo na unité ya peuple congolais. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé mardi dans l'Académie des Beaux-Arts dans la ville de Kinshasa, journée ya mémoire ya Bunagana pe Uvira consacrée na résistance, résilience pe unité ya peuple congolais dans contexte où ils allaient marquer na agression, ils allaient courir na RDC et pas ya Rwanda. Organisé dans le ministère de la communication et médias, journée Oyo est constituée qui moment moko ya recueillement et ya réflexion collective na hommage na ba victime ya guerre Oyo yango et serva qui pe na cadre pour na analyse approfondie ya ba multiples dimensions ya conflit Oyo ezali ko salima na ba panel ya ba thématique ebele cérémonie Oyo série ya ba panel ezala qui animé autour, il y a 4 thématiques majeures: drame humanitaire, enjeux économiques, justice, paix, victime, il y a restauration, il y a intégrité territoriale. Échange où le chef et le gouvernement a participé qui était qui na lumière complexité, il y a crise sécuritaire, paix nécessité, il y a réponse moko ya malonga où il y durable. 3 membres du gouvernement intervenant qui na panel Oyo lokola vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, ministre d'État puis ministre de la justice puis garde de Sceaux Guillaume Ngefa puis Julien Paluku ministre de la commerce extérieur. Bazwa ki maloba pona clôture ya misala chef ya gouvernement akumisaki résilience ya peuple congolais pe atalisaki détermination ya kotelemela agression na kohonoraka mémoire ya bato oyo bazali kokufa na RDC ezali pe kotalisa détermination ya kotelema liboso ya bato nyonso pona kotelemela guerre oyo pe ko défendre mboka
détermination oyo ezali kotalisa engagement implicé et pas ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État pe commandant suprême ya FRDC pe ya police nationale congolaise oyo azali ko assumer avec fermeté responsabilité ya kotambusa mboka na biso ndenge Judith Suminwa atalisaki. Premier ministre a dénoncé oyo azali ko qualifier stratégie de libérer oyo ezali mené et pas ya Rwanda na nzela ya basipletif na ye ya M23. Guerre oyo RDC azali ko traverser, guerre ezali occidentale te kasi ezali bongo ko procéder na stratégie moko ya pensée oyo ezali planifié et pas ya Rwanda na nzela ya basipletif na ye. Journée à mémoire oyo gouvernement a réitéré engagement fondamentaux mingi ya ko défendre souveraineté pe intégrité territoriale, soutien à ba forces armées ya République démocratique du Congo, protection ya population sans distinction, lutte contre impunité, pe koluka kimia oyo ekozala bongo durable. Nangambo na ye ministre ya communication pe média Patrick Mouyaya a insisté qu'il y a nécessité ya ko placer justice pe reconnaissance ya ba victime na guerre ya processus ya paix. Bosimba ke journée oyo et articulé mingi na 3 axes majeurs: exposition ya photographique oyo ezali ko retracer ba atrocité oyo population azali ko vivre, panel oyo atalisi ba réponse et pas ya gouvernement pe balobeli recueillement na hommage ya ba victime, ba échange oyo et répondre une exigence pe na rigueur moko ezali ko traduire volonté ya ba autorité congolaise ya ko traiter guerre oyo na ba dimension na yango nyonso. Activité oyo et connaîtra qui peut participation ya ba membre et belé ya gouvernement local, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elebe, ministre ya Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, bango pe ba participa ki na cérémonie oyo ba représentant ya MONUSCO, Union Européenne, société civile pe ba diplomate ebele na poste na Kinshasa. Messe de prémisse, il y a Abbé Jean-Paul Malonda, qui son excellence honorable Mbungouye a participé qui ont na paroisse catholique bon pasteur aux amis qui présent la commune ya Kisenso. Son excellence Néron Mbungu azalaki bongo la seule autorité oyo a répondaki na invitation azwaki pona ko assister na messe ya prémisse ya Abbé Jean-Paul Matomboki di Malonda oyo babengaka ya popo pona ba intime oyo esalemaki dimanche 25 janvier 2026 eleki na paroisse catholique bon pasteur ezwami na quartier Sola na commune ya Kisenso. Na kati ya messe basango pe bandimi bayambaki kitoko ebongo na kafumba ya délégation ya complexe scolaire Mama Pemba ba membre ya bureau politique na ye atambolaki pe na bango na sima ya mo ya circonstance mate ya perimise ya bakado mfuma banga moyo azwaki maloba pona ko remercier bakambi ya paroisse catholique bon pasteur ndenge bapesaki ye considération pona ko bengisa ye na célébration eucharistique oyo. Ancien député national pe vice-gouverneur honoraire ya ville ya Kinshasa, son excellence Néron Mbungu azangaki pete kotalisa esengo azalaki na yango na occasion oyo. Papa nangai na ba mama nangai c'est vrai, je suis au monde soir et coïncider dans ya papa Abbé Jean-Paul ya Coco alors la soirée à 16 bateau bazana dina il a été des accidents il y a ma fille là et le bon ça va bondir ça va serrer ensemble ai va balwaka sur monika severa mais on a un numéro sur qui c'est je suis pas en production sur le CD sama ya papa e kama su parola lui watu waololaki maoliwana nyonso ya msokucha kwa mapambo ni kwa Yesu akaja pole uza na mama moyo tena wale mfano wa sele mfungwa mama kaniko poste kama mezani soit par la situation de la direction nous soit quitté on est à poste mais pouvoir aux gens pas fakaka na pouvoir Congo ya bana mama moyo nyonso ezali kwa
Talatina akendaki koyamba Abbé Jean-Paul Matomboki di Malonda pe apesaki sur place enveloppe abongisaki pona ye na ndenge a honoré paroisse Bon Pasteur oyo izwami na komini ya Kisenso. Moko ya ba ene ya Abbé Jean-Paul Matomboki di Malonda a remercié ki son excellence Nerombungu na ndenge amonanaki na mes oyo. Na ngambu na epe Abbé Jean-Paul Matomboki di Malonda atalisaki esengo azalaki na yango pona komona son excellence Nerombungu na mes ya prémisse oyo ebongisamaki pona ye. Yepe azangaki te ko remercier l'homme du peuple pona geste oyo asalaki. Rempli de joie dans les graisses pour glorifier le Seigneur. Il a fait pour moi des merveilles. Ça a été pas facile, mais le Seigneur a fait ce qu'il a voulu dans sa bonté. Et je loue le Seigneur, j'ai un sentiment de joie et de gratitude envers le Seigneur et envers tout le monde. Vraiment, je manque de mots pour le remercier. C'est vraiment un grand Mokonzi Monene Mboka na biso, un grand politicien, Mokonzi à excellence, ya Kisenso, ya Mboka na biso. Na pese merci mais na présence na. Il a été proche, il est toujours proche de la population, et un homme religieux. Là, vraiment, tout le monde le sait. Que le Seigneur le rende au centuple de tout ce qu'il a fait. Bongo na suka ya mes son excellence Nerombungu abimaki na église na sima ya basango pe akendaki mbala moko kovanda liboso ya grotte ya mama Marie wapi epai abondelaki pe akumisaki tata Nzambe na ndenge manson elekaki kitoko na sima ya kokangisa bafoto elongo na basango nyonso bakendaki kokutana na grotte. Visionnaire ya complexe scolaire mama Pemba bayambaki na curé ya paroisse Abbé Daniel Kianga. Masolo entre les deux personnalités elekaki vraiment kitoko na kobima na ye na cure fumabanga moyo bayambaki ye na mamelo oyo bakolaki na ye bisika moko na quartier Bikanga kaka awa na komini ya Kisenso. Moma oyo epesamelaki epai ya son excellence Nerombungu pona kokomini na bandimi ya paroisse catholique Bon Pasteur oyo batondisamaki na esengo pona kokutana lisusu na élu na bango ya 2006, 2011 pe 2018 na assemblée nationale pe provinciale. Leader ya komini ya Kisenso son excellence Nerombungu abimaki na paroisse catholique Bon Pasteur na esengo nyonso na akei oyo ba reservaki pona ye. Honorable Maotwene Boye Bakeye et Longo na quelques chefs de quartier Bango Bakende qui vont kukuta na ministre provincial ya intérieur Jano Kano pour la Kolobela Makamo etali Selemba Christian Kengebeni. Ane ya sika ebandi kasiba objectif etikali kaka ndenge ezalaki. Cela veut dire qu'on proposer qu'on défendre population ya ville ya Kinshasa en général pe ya commune ya Selembao en particulier. Talatina audience oyo ya honorable Maotwene du les responsables papa Selembao na cabinet ya son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur na ba notable ya 3 quartiers ya commune ya Selembao Totangi quartier Pululumbambo Lubudi na quartier Mbala nyonso elekaki na salle Samuel Kitoko kuna na hôtel de ville. Masolo oyo etournaki esengeli boyeba autour ya ba question ya insécurité na kati ya commune ya Selembao. L'infatigable papa Selembao honorable Maotwene après kouta na mikili ya poto toujours pona kolobela mboka ape makite direction hôtel de ville pona koluka ba solution ya population ya commune ya Selembao oyo ba pesa e mandat. Tour à tour, son excellence Jano Kano alingaki ayoka ba notable ya 3 quartiers oyo na matoi na yemoko. Moto ya Yambo ezalaki Joseph Bianza Batomba, chef du quartier adjoint ya quartier Pululumbambu, atalisaki ba inquiétude na ye pona oyo etali insécurité na kati ya mabele na ye. Na sima eyaki tour ya représentant ya chaque quartier, moko sima ya moninga kotalisa ba problème toujours ya insécurité. Bongo na sima mwana mboka Jano Kano ministre provincial ya intérieur ayebisaki bango ke désormais commission moko ekutiama en place pona kolandela makambo oyo pe na suka ayebisi ba notable ya 3 quartiers ke babungisa espoir na bango te ensemble nde bakosilisa insécurité nyonso oyo ezali konyoko la population. Na micro ya Info Lingala moko ya ba notable alobaki boui na ba quartier na biso makambo ezosimate bato mutu moi
bana biso voilà alors finalement papa mawa ayokaki mongongo ya badeko parce que vraiment ça salaki économiquement moke na suka alors il faut prolonger yango monaki lelo awa papa mawa amemi biso na suka ndenge ministre asi biso na suka monango la voie obligée pour trouver la solution na makambo oyo etungisa biso na kati ya bakartier na biso ministre apesi biso message espoir dans quelques jours après la commission sur le terrain pour aller appeler des sons de cloche afin avoir la mesure ndenge sengeli pour que kimia ezonga na bisika na biso pe tozwa réponse na badoléance na biso. Tobanzi que duo oyo entre honorable Maotwene, du les responsables, na son excellence Jano Kano, ministre provincial ya intérieur et Kobota Bambuma Malamu pona kosilisa likambo etali insécurité na commune ya Selembao. Boye honorable Maotwene toujours au front pona population oyo ba pesa e mandat moko kaka bazalimi balete na Selembao. Compagnie africaine d'investissement c'est na mokuse bango ba sali déjà mbula ebele na service ya nation toujours confort na makambo na ndenge bolanda balema oyo ba sali mbula esika ebandie makambo esika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobosa na te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Troisième vague de la formalisation à l'acteur, il y a secteur informel et Banda Kibongo Mokola lundi 19 janvier, 13 communes de Bayamba qui enquêteur, il y a ministère, il y a économie. Reportage. Pour la troisième vague, il y a formalisation, commune ya Kalamunde et Yambaki, première délégation, il y a ministère, il y a économie nationale en charge du secteur Oyo. Après la civilité, Bougumestre, il y a commune ya Kalamu à s'adresser à la population. La même bino moi solo. Au établi service d'économie nationale, baye kota la biso. Écoutez, la bisopote, on a besoin de approcher biso pour na moba mitune ya miki. Les alliés surtout plus pour na boye bana. Bino bat bosalaka mombongo. Bino nde boza plus concerné. Bakoya ba otuna bino ba mituna. Ngai naza ko reconnaître bango pe na autoriser bango basala yango na kala na commune na biso eza kwa na intérêt na biso. Sur le terrain, agent, enquêteur, bandaki nanu na marché Gomery, oyo bango nyonso bazwaki en charge ba acteur informel, oyo bazali koteka na balabala ya nzinga ya marché oyo. Même son de cloches na ba commune ya Kasavubu Ngiringiri pe Bumbu, ba premier citoyen ya ba commune oyo, ba adhéré ki bango nyonso na ndenge ya malamu na opération Mibimisa po osungama. Na biso économie oyo, bolo ba kosala, ba baba na biso pona ko recenser les communes surtout basalaka un petit commerce. Recensement yango eza pona kosunga biso bayeba biso mais aussi pona koyede biso plus tard ceux qui toza na besoin ya misolo pona tofulukisa baactivité na biso oyo ya commune biso nini ekoma mikolo eza kolia awa bandeko na biso bazali kotambola na po recense bino baza baagent ya ministère de l'économie. A deuxième coup ya makasi pona action oyo yangonde ezali souhait ya gouvernement na nzela ya ministère ya économie nationale pona ko faire profiter na ba formalisation ya ba petits commerçants bango nyonso bayeba na kokoma ba entrepreneur minene pe bazwa ba avantage oyo ezali prévu en faveur ya nyonso ezala formalisé.
complexe scolaire Maman Pemba et ça mongo lengi là déjà pour un examen d'état en anglais bon bah que formation pour en anglais à TikTok. Le 20 janvier 2026, école Mama Pemba, Oyo ezwami na ville ya Kinshasa, école ya Fondation Nerombungu, et yambaki série ya activité Oyo et markaki mingi penza na cadre ya semaine English Week. Oui, programme Oyo ezali organisé na ministère ya éducation na collaboration na ba autorité éducative locale. Yango ezalaki conçu pour na ko préparer ba élèves na épreuve ya oral anglais na examen d'état. Ezali bongo étape moko importante na parcours na bango pe na parcours académique. Événement Oyo et bandaki na cérémonie d'ouverture solennelle, élève moko ya complexe scolaire Mama Pemba a prononcé qui prière na anglais. And the spirit of peace. Guide us as we work together for the good of our community and our nation. Amen. Amen. Bosimba pe boye baken importance ya langue anglaise na vie quotidienne ya ba élève yango ezali bongo geste moko ezali ko marquer engagement ya école envers ba enseignant pe envers langue anglaise oyo pona ko créer climat moko ya sérénité avant ba épreuve ya oral na examen d'état. Après prière, promoteur et Rodrigue Mbungu ye a prononcé ki mot ya bienvenue pe azwa ki maloba po na kotalisa epai ya ba invité nyonso fierté oyo ezwami epai na bango pe engagement ya complexe scolaire Mama Pemba ko participer na initiative oyo ya préparation ya oral ya anglais na examen d'état. Inspecteur principal provincial ya ville ya Kinshasa Mo Amba Jean-Marie Tshisekedi ye azwaki maloba pour na ko prononcer mot de circonstance na discours na ye akumisaki importance oyo ya langue anglaise na système éducatif ya République démocratique du Congo. Moko ya ba première activité ya journée ezalaki bongo démonstration ya conversation na langue anglaise oyo ezalaki réalisé. Better. Can you tell us what the net here of that? So better is an adjective. It is from good. In comparative of similarity, we use better for making comparison. Yeah. Example, my school is better than them. Okay, now tell us this. Okay. By the name of Babediba Prodi, so I'm a senior in Carmen Science Institute. Made an important start of compassion. When I am alone at home, V-U-I-M-B-A. Après démonstration concours ezalaki organisé ba élève bazalaki désigné pour na ko représenter école na compétition régionale. Concours Oyo ezali bongo moment moko ya événement ya kafu et ko permettre ba élèves ba yeba na ko se mesurer. Implication ba autorité éducative mingi inspecteur Jean-Marie Tshisekedi atalisaki bon déroulement ya événement Oyo pe akumisaki ba initiative Oyo ezali eloko moko ya malonga. Bosimba ke semaine English Week ezali organisé na égide ya ministère ya éducation supervisée na inspection Oyo ezwami na cadre ya processus moko plus large pour na koluka ko renforcer ba compétences ba élèves na langue anglaise. Ba élèves ya complexe scolaire Mama Pemba batalisi enthousiasme na bango pona oyo e uti bongo koleka. Bosimba pe boye baka événement oyo e salimaki ne complexe scolaire Mama Pemba ezali organisé na inspection scolaire ya province ya Kinshasa Mo Amba na supervision ya ministère ya éducation ba activité oyo ezali pona ko préparer ba élèves ya 6e pona oyo etali oral ya anglais n'examen d'état. Otopota walonga pour la balle la bineza Protivap mukolo koko menango bisaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine
énergie aza mayele na classe abelaka te alembaka te. Bamama, félicitations na bokoneri bana. Protivat, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, sate kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Vous avez kebele pona pour l'info linga la journée après pour la peuple ceux qui vous sepela au merci les gars Ntingi Matomi Nazaki na sima caméra Fabrice Ndombi P Christian Kangebe ni Mazaki na montage ngala bino tupisa ni rendez-vous mikolo zali koya Mule sika bandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement allez la clientèle na ye ne bandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobosa na te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.